babi que non. To ya on a bitende ba ba respecter gare central, il faut au par argent na nzoto. Nicolas Mokonzi. Il faut argent hein, et revêser que par rapport à gré. Il faut argent. Donc, un grand merci d'amener ensemble. Je crois que tu as un sangwa mawa, ndenge tout le monde zambé mutapé, sanzambé mutazu. Moi, quand invité n'absou Didier Lacoste, autozarana et Petro na gare centrale, à CP Samson na banzembo na ye, oye bakena lingaka yo komisanga musulman. Okoko tanga na tanga makulungulu e bolingo na yo sentio yonga na lingaka banzembo bongo banzembo mutsa CP Samson eti abaya ningangwele. Anizongi santima sima façon tozalaki ngana yo malheureusement qui n'a chanté stia na 50e voix on Nzambe ba misien 40e voix. Donc voilà Didier Lacoste abungise ki maman na ye o déjà matin ngeza na yolo donc ba onyo so balinga Didier Lacoste bo sepela na musique na ba fan bandeko bo meko benga bo aider na ba prière moi conseil moi dollar par rapport à héros et ça un peu bien hein. Junior Kabanang au coach mère Biter Yashimen Dior. Et ça, bien sûr, quand si Didier Lacoste par rapport à Oyster, donc tout les Lanaï et Longo. Donc, non, ce n'est pas mon réalisateur qui a dit. A-t-il absolument image, mon cas Didier Lacoste et permettre un ascoto qui est gare centrale. Courage, Dieu a donné, Dieu a repris. Tu as perdu la maman. Lacoste, on est ensemble, quoi. Bana Yolo Nyoso. Bazo soutenir on a problème avec les familles ici maman vraiment on est ensemble tous amis wana maman la biso à Boti biso on est ensemble Lacoste courage toute la famille courage bana nyoso tout ya yolo courage te père de maman la biso dans le couvre-chef on a présenté ma condoléance dans la moqueton à Lacoste à père de maman la yé à père de maman la biso vraiment courage mon frère. Mon jeune frère, je t'aime beaucoup. Courage, on est ensemble. Lacoste Muketonga. Je fais cette vidéo ayant appris le décès de ta chère maman, Ibendele Manana Monique. Je voudrais t'adresser à toi et à toute la famille du fond du cœur mes très sincères condoléances. Je voudrais que tu saches que je fais partie de ceux qui t'aiment vraiment. Et à ce titre, je voudrais que tu saches que je partage ta douleur. Je t'exhorte au courage et je fais la prière que Dieu fasse une place de choix à ma Monique Ibendele, ta chère maman. Que son âme repose en paix aux côtés de Dieu. Lacoste Muketonga, sois courageux. Et sache que tu n'es pas seul pendant cette épreuve. Ici ton grand frère, Kofi Olomide, Ramopao, mes condoléances et toute ma compassion. C'est à toi mon frère Didier Lacoste, Mpangi Maïfoudre, né l'esprit, de la part de ton frère Babindo Bébé Black, Bogabel. Que la terre de nos ancêtres soit douce à notre maman. Et puis, tous Anayo, on est de cœur avec toi. Tu partages ta douleur. Et sûr et certain, on va assister avec tous nos amis de Maison Mère ensemble. Les condoléances à toi, mon cousin Didier Lacoste, Mokentonga. Et à toute la famille. La communauté nyonso ya bambunda ya idiofa ba condoléances maman Tsele maman na biso otukotika biso Nzambe azala na famille mobimba Nzambe azwa molimo na ye apema na kimia famille Adikei ba condoléances Lacoste Mokentonga toujours courage. Voilà, merci beaucoup mon réalisateur Kadé. Que nos enfants m'avaient. Comprenez que tous vraiment on dirait que ils ont groupe Sinak Tenzambe. Ah, Bambo t'es na président Caleb.
na bato nyonso baolanda biso donc wana ezalaki message juste mpo na Didier Lacoste nde balobaka ke bayeba moninga malamu aire ya likambo nde sikoyo ke heure Didier Lacoste esalaki biso bien na babibi kapinga la bellissiment de la presse tobeta ya mwa tour par rapport à Yolo donc na déjà na badanseuse naye bokota bozana direct bokota bayopesa biso programme ya matanga bayopesa biso message tolela mpe elongo na bafamille ya Kelly babote oyo mpe aza moko mpo ngana partout na afia millier na afia ville na mwana ndako naza parce que bafani na biso baa na bastati tout e biso tozalaka kaka lokwa bacaméléon okomi kota bana ndako okomi mwana ndako okomi mpe libanda donc tolela Kelly babote on est ensemble donc na banda lwana bonjour et bon dimanche. Bonjour. Voilà, nous avons moko maman kombo nani Zododo. Voilà Zododo message libiso lelo parce que tu dis que bon message à mato lila. Ouais. Mingo lobezate otoye nango boyebi déjà tous ensemble matanga. Loba mo makasi Zododo tu dis que bon na passe mais moi voix pour batba yoka. To na passe. Koko na biso atiki biso akei. Non, voilà, merci beaucoup. Bonjour et bon dimanche. Bonjour. Moi, c'est Sarah Mavungo. Vraiment, il y a que tu as passé. Tu as juste annoncé que tu as président de Didier Lacoste. Tu as un arabiso. Il y a vraiment tous les longs, tu perds des mamans nabiso, coco nabiso, ni en sopon nabiso, maman Célé, Monique. Merci beaucoup. Yaya, comment donner Jenny Timbombo. Voilà, Jenny, message. Message exact. Tous ces belé tous à mawa dans ce store bayebi biso baninga Didier Lacoste boya belé to les longo programme matin ils m'assemblent le 23 le 24 na nécropole. Donc voilà, je crois que message et les qui d'ambition sur tolinga bonne musique, ambition sur tolinga mabanga tolinga pe ba musicien na bande kona bango en tout cas samedi le 23. Oui, 23 na terrain Kanka juste na yolo sidwana to. Voilà kota ba Pamela Chekola dans Tanya Mabedi. Côté na bino tozala wana de atolela elongo na Didier Lacoste. Donc merci beaucoup. Voilà, trahison. Monseigneur Dangwe dans la tempona yamba félicitations. Oh là. Monseigneur le slim aboye. Bonjour et bon dimanche. Bonjour. Kofanda nanti Cameraman asa musala batunanda ba mona heureusement. Nebeke oya makasi ngapi na kimi na grim. Félicitations. Merci Karine. Pour la générique qui tourne, tout le monde qualité clip on dit na qui n'était que chambe tout le monde chat chez autres tango na nzoto na clip. Bon, voilà, ça m'a solo na biso hein. Ma sonde ni okendra sous poto te formé ou ta poto monseigneur. Te okende poto ti na ndeni. Ndenga poto. Que musique ebeta sous na poto te. Poto comment na nga eloko mo botam sous moi tour go sombe bo bilambo. Neti bilambo na kino mona ngote. Pour boyende na beti boye na respecter ka noir parce que tous en mawa tous en frère na biso penza o ya génération na biso a auto perdre mère na ye donc na yaki pena donc kutu boyete mais na bité na zalaka na chemise o noir pour na honorer quand même master talaka. En tout cas c'est bien en famille yango herba ba so muninga na paso iba. Oui si na yebi kutu ba master belé bazolanda na yebi ke mingi tout ça neti toyoka na raté mingi basara neti basola raté mais tango ezui moninga il faut compatir parce que ce que ezui pe yo toya donc Didier Lacoste aza penza ya zaka omonanga ponga kombo nanga ya baptême zaka Didier donc Didier Calange voilà donc ndenge zawana donc il faut compatir naye donc moninga na baki tina ya tana bandana no na bandana pona mona pe ba léopard taka ba léopard ba comme na mambo monseigneur. Maman nanga. Okite na bina zaka na kanda papa mba kufaki na podium. Si. Eza kanda format. Eza kanda ya format, eza kanda ya unité. Lukanteko. Yaya, zoomelanga na monseigneur ando fungola. Eza kanda. Te eza to banai na mawa, siko ntalaka na ko continuer na mawa te. Donc bana yolo ça fait 15 ans yango yo. Ça fait 15 ans que na yaka yolo te. Tant musuna ko niata mabela yolo pona kaka honorer ndeko na ngai Lacoste pona maman na etalaka maman na yazala kwa maman aboti biso tout ba musicien à Congo. Donc il faut honorer donc ça fait 15 ans yango na roya suna yolo pona kotala Didier Lacoste. Voilà monseigneur dans linga ovanda mukie. Mais tu fidèle à maman matanga. Maman matanga to vidé siko. Ça va pas ça ngin kutu siko. Oh oh mamba beka na gare centrale oh tchatcheye. Aïe. C'est bon. Qui complète sa peine sauter. Aïe.
Ah bon? C'est quoi, tu es normal. En fait, vous sentez que le plateau est changé. Bon, qu'est-ce que comme monseigneur? Le plateau est changé, monseigneur. Si on est habité, tous en ont eu thème, mais papa n'a respect tchatché. Mais tous en ont nous avons sans papier, félicitations. Quand on a français, comment passe, n'a comme l'onzembo. Ah, maman n'a pas na mutu, n'a pas na mutu, parce que n'a créé. Autant on a banda na maison mère, oyoka ki na banda ka ngana sala ka bango ba iba ka donc ngana za grossiste. Donc on a créé un plan nga donc si on a fait un musicien te que non na fanda ba tekela nga ba nzembo te nga pena na créé ka neti ba sans papier on a créé na créé ngo pena nga mo ke na tala ke bande ko na biso ba souffra fort ba musu ba ko no boka ba ngunda na ba poto ba souffra makasi ozo comprendre yango so na mona na bia te magambo fo ko lobelango que en Afrique situation est bloquée Mukalenga a décidé de quitter le pays mais tant to koma na poto situation là est un peu difficile. Mais batou ba lobela ngote menga na imbango de na sans papier. Non félicitations. Kolonga na ba sans papier. Tozongi sous moi si mamuke Bill Clinton animateur mais tozo ba Claudine Lonzoka. Si. Rumba oh to mona ba musicien mona mta sala vocal ne ekanga na ebite to zonga esute to kabisenga na po serana na lingwa la mena longwa. Na zonga esu lingwa la. Ozonga lingwa la. Ah. En tout cas. Bon, on est qui biloko moko ya zaki biloko siècle wata on a ba ke ebaleka uki ba mbisi ya minene ba bimi po ba musicien o ba bima ba 5e génération comme que moi na muke pe na oser pe akompe na orchestre na sima et comme pe ba ko mo chamu no ko pe na ba vie quand zaki bongo donc zaki bongo zaki pe na bongo zaki l'air na lobaki ebaleka uki ba mbisi siko bazo bima na kati ebale 5e génération. Ba petit peu papa nous sala orchestre na bango yango ebota pe orchestre ozomone belé comme pe na lo ngisasa ebota pe na ndepe bazwa ko kaka pe bango ba soliste bazoya la bango kaka na ba cri ben oui yo bien po yo na sengo na maano ya rara na cri donc bien kutu yango na donc ya bien photo le langue na musique nde ya bien mais c'est quand même pas ceci là c'est là parce que tozo ba maya kamba tozo ba tumususu tozo ba Messi solo kutu akendaki me akebisika bikauka moni nzala ya kosakana te aye kozo si d'accord nzala po libanda na ngeza kabisika bikauka monseigneur tovanda no mona konde ba tout tension zo mata batu na banda quoi ne ba mona chache e mata ba o e eza pina ba bombers o eza te ke o tango ba série wana okala kala nazala kana kini o te o eza pena siko ba bombers ya mikolo neti ba o ba pecho bazolata ba Davido baba lisi yo Cristiano Mr Ronaldo na Messi Ardo donc siko ba bombers yango mais ya Versace Dadi mola arnaqué bon séjour à Kinshasa auto ki ko boa kingunda ozongi OK mon Bill Clinton Clinton enfin de double mère. En tout cas, merci beaucoup d'avoir le téléphone sonné. Message batba recépler surtout na TGA comme on est sous Macintosh obi pas ceci là pour bakenda babisika bikaoki enfin ba ekozonga et lelo to mona ka Bill Clinton malgré Messi azokenda zozonga Bill Clinton musala yeke liboso parce que comme on a des qualité clip et comme on en a ba créé. Et là, on est là que Bill Clinton y est mon animateur, à peine un animateur dans le mouvement. Pour you, on peut boire café, tu yoki. Oui. Si. Bon, on a tchaka bongo parce que on moni animation y a des bases. Na lo baka ngo que animation y a des bases ya musique congolaise. Ba tu musu ba comprendre mal. Na ba que monto yemba na biso rumba eza nango bien mais eza ba style moko boye to copier yango. To copier yango na musique ya libanda. To copier yango rumbe uta libanda batu mingi bayeba yango te e uta libanda mais siko nde kota ba rumba congolaise pe mais uta libanda mais musique na biso pe na soko landeli bien ezaka animation poto tant tozwaka matanga tant tozwaka oh mama boti mapasa to mona basala ba animation yango nde base ya musique na biso nde batu ba comprendre te na on a ba que kutu ba musicien nyonso ba congolais tous les musiciens faut qu'on m'appelle animateur oh tout. Oui, non, pas tous les musiciens, il ne faut pas comme animateur. Yo numéro 1, to yom to. Bon, numéro 1, ngande siko motuna ya siko ko valoriser animation. Pour animation na kalezaka ba non mona, André Jo moko boye, neti moi huissier moko boye.
donc bato yembi après na suka donc bazomona lokola animateur donc neni mutu moko atina te nga siko ntango nayaki na maison monseigneur Zela yaza nani onzambe ye aza chinois ye chinois ibongo isusu te monseigneur ato ana plateau moi na mnoko na musique biso awa na evandeli wana ye petit chinois ye mutu osala makambo mikolo oyo donc badanse tout ozobina ezowuta pa pecho mais bosiko ifo vanda ka wana bongo mais sikoyo ye bachinois bavandaka ndeni chinois to ye na kiti ya bakovanda te ye fo afandaka na se donc ye aza chinois petit chinois ye bon nom de Jésus maman na bino yo sambelaka oui biso par rapport voilà Bill Clinton siko bato na bandako vraiment na soif donc so ya biso na mnoto yo kavwa na yo voix na ngai na crise koyo mais voix na ngai bazoyoka yango te live yande mosusu po studio pe moi bamungo moi bapilipili sikonde déjà babokibombile bimi boye kibota makonono kibota yangelele mwana kibota afumu nzambi kuzulwe yunga na mono malongyo mono ya bilega dilanga makitoshe konono oyoki yango ekoki te te ekoki te bongo edendaka wana cri nanga na olinga donc wana oke deja na suka nini edenda samba simbango donc eloko moko oyo eza kaka na mouvement eloko oyo eza kaka na basanté nango ekodenda sa basimba yango il faut zapper na bonne santé neti nga kasi neti ballon ezalaka déjà na santé nango mpo batya yango deya mopepe omoni ballon ntango babetela yango na kati ya stade ya bajunior kabananga ya bakabananga ya Chancel Mbemba Chancel a mystique bongo yeso oboki bakwanzaka te kasi te esalinga mwa mystique do danger to Chancel Mbemba aza mystique na mutu na biso oyo akangaka bato ya Madrid bakambu donc bango balon na bango so batie mopepe te monteke edenda te donc faut ezala na santé nango mpo edenda sans basimba yango bala to simbi te mopepe kaya so obwaki yango kaka boye yango moko ekodenda sa basimba yango donc yango wana nde mikolo oyo pena donc nayebisaki bango nga nde nayaka na système parce que nayaki na omoni yango nzeta mino osakana nango mais namonaki ke bato mosusu bazwaki yango ekomi mpe o te okosilisa yango mais sikoyo soki oyebi terme yango okokende nango ntina suka omoni te sikoyo nazokende nango mpo nga nde mokolo nango edendaka sa basimba yango yo mokolo nango opesa Bercy brassard kaka yo moko lisusu ozwi su brassard yango soki mpe kaka yango so epe mosusu opesi su seda kapo sikoyo nde mpe toza na yo sikoyo capitaine ya solo po yo moto olobi ke yo a numéro 1 te omoni bapeti wana neti otangi liboso wana kotangaka nkombo nete so nga aza na plateau parce que omoni bapeti wana baza bamama na bempoli ya kosakana te peti wana s'il te plaît peti wana napesaki ye valeur na kati ya Congo awa bato tu bayebi nalingaki ye makasi ese peti nalingi yo napesi yo brassard sala mosala bato bayokaka yo na kati ya Congo mais alekaka na baplateau na bino awa adekona mabe azosala neti alinga se compare nanga yango kotanga nkombo neti na plateau désolé on vous a invité na biso to invité pour que okanda omoni biso juste question te na baya mabe omoni nga nazala so nalingi mutu après mutu yango omoni confiance eza mabe napesaki peti wana na bipeti tia bamona yo mpe peti bamoni ye au moins pasi oyoki okoki bapeke eza pasi mpe oyo osala na orchestre outa confiance bapesa aire olongwa oki déception nde esalaka eza bongo te mutu moko te na maison mare asala bamakambo nga nasala na maison mare baimage ezali bamakambo ezali même namoni arnake wana mbula nga asali na maison mare asali yango te même bapetit tout ozotanga wana basali makambo nga nasala te bapale de sport mais bozalaka na sele bosala bino embale sele oyo nayebisaka yo aza moninga na ngai me ntango nga nakendaka makambo ya lali kikialaka nalalaki donc sele oyo aza moninga na ngai azalaki ke nabwaki azwi asakani nango yaki bongo me nga nde moto nazalaki promoteur ya masolo po animateur na mboko ezalaki Tutu Kaluji on reconnaître félicitations mais Tutu Kaluji aza mwana ya quartier na biso tolobaka aza vie na ngai ya quartier donc Tutu Kaluji kosakana te azalaki animateur moko donc
après ben koko tezaki tutu kaluchi mais tellement ekomaki guerre moke non koto BCBG koto maison mère et senga il faut relaxer pe que wera za wera donc fallait wera bimisa ba neti balobaka bimisa ba tumoko lokola ba binga banani ba Iron Man bato bamona na kate donc neti makitosh na yana ba cri na ba brutalité belé do na yana ba cri belé mbala mo kaluja comprendre te en plus au chepe na yana ba rap na ba animation ba kianso sa tungoro makutu kalutanga tukonzo kola bakaka ba donc ha dibana ba cri belé na koti chiluba na yana ki donc na yana biloko ndenge mama nanga Demandez ba serana ceux qui ont embria kaluji donc on par rapport à display hein pour tout geste display design tout geste con mais c'est design nango zo mona te kutu ya lelo est-ce que na kala na maison mère ba biloko ezalaka nazaka bilki tono mo ya t-shirt ya polo kaka wala ba vie nanga 33 chitenga yebi ezaka nango normal mais sikoyo ezaka pe makambo ezaka makambo ba animation wana na Congo na boyoka ngote ba animation wana yaki nango wana na ba Congo wana na boyoka ngote yango moninga na olobake faut moi respect wana ezalaka comme si na valoriser petit moko boye yango moninga petit nanga seda kapo na sepelaka na ye na sepelaka na petit wana yango na baki eza étape par étape petit wana na sa pesaki brassard asali nango déjà makambo bino mo bo monde déjà que pam brrr ça va le golo mona ka jongo na de donc petit wana na pesaki que so na pesio petit au mona makambo ça na mboko petit wana en tout cas coup de chapeau donc na komo tala siko dimension ni na komo kene na ye dimension ni place ni na kotika ye siko yango na lobi loko na otike bongo siko muto a s'en charger na masolo et ça biscotte po biscotte ye apumbwaka makasi omoni seda kapo aza na balourd mais ye sikoyo aza lokwa aigle ya pumbwaka ya kokende likolo atika likuna akangami na mapata bon mais to yo kangote monseigneur mo ndeto pumbwa nano toge bakaivota na yo basamarino na yo batropicana na yo kuka londokas mayo yeza ya palanga iwaze tumalie bile bakomona mbokoko iwaze amerika kwa majogo umare na jema iwaze mayo yeza ya mabore iwaze lebrete sise mabele pete iwaze mayo yeza ya mabore iwaze le corneli bile mimi ya demo iwaze ya immortele mayo yeza ya mabore iwaze mayo yeza ya palanga iwaze nala bogare baba na male akoko iwaze ale bebe binade biliana na bilivia iwaze Maître Asia medio lombi iwaze ah là là bobe tengo maboko en tout cas félicitations mais abiso pe RTG abiso skoto ande ka ba fania edenda ka samba simba ngo yango nde makambo mikolo biso to vanda ka wa yango nde je bon moni edendaka saba simba ngo eza na bakanda mo na salelaki yango parce que ngane na mokonzi animation parce que FIFA erekonetanga FIFA ah mais félicitations ebi kenze mbono sati no na balongola ngote ba olongola nini eza lokola ba animation na sala na maison mère okoko longola yango te olongola ngo ndeni au moins te ba disque bimaka esalaka ba succès ezosila mais biloko wana ezalaka so babeti yango omona te tala vie nanga na ototala na auti na Zimbabwe akotaki na nini eza koya mais aza na biloko na ye ya sika mais est-ce que c'est occasion yo kabilo asika biloko ya sika ya de la forêt yo yebi teke biloko na nga kutu mutu ezo réanime disque pe ya vie yoki diemba te yoki diemba te nana bimisaki diemba na kati ya Congo nga mutu nabaki mbalambala boninga bile na yebisaka bino ke na binisaka mondo yo motoli brasare na ngai na mwana wana po akomaki ye mpuli mata diemba nina diemba ale mata diemba ale vie pasiango diemba ba mama diemba indika diemba Zambe yoka ngane mna créer ka ba cri nga na créer ka ba cri na mboko yo
nakosote on a bassurance makasi ndenge ozoloba do yo RDC yo commission mais mama ngai bandimanga na FIFA bandana papa wendo ti na bamise bakomi lelo nga na muta liboso FIFA benga ke bili ya ko représenter Congo na makambo ya musique na makambo ya bali si international na ete sozo comprendre non comprendre mutu foza sir na yo soza sir no tena na oza sir na yo na komi losko sir nga na za sir na nga parce que na miyebi donc nga na yebi que c'est moi qui représente l'Afrique na masolo animation nga inde na représenter l'Afrique donc on a eu biso que moni ba diemba wana nga mutu na sali yango batutu ba moni voilà yom to sali yango Bill Clinton Kalaming était déjà album no otozo consommer déjà générique est-ce que aux occasions yo ka pe album o ebimi na yo karango pourquoi pas par exemple na yo kaka neti na yo kaka album à Fabrigas na yo kaka album ya héritier il y a de la forêt pe na uto yo kango ils a très bien na yo ki ba diversité moko makasi za na kati wana na yo ki ba nzembo ça donc vient en tout cas il y a tout au coup de chapeau parce que ya nani o ya flashing etanazaki un peu déçu mais oyo nde na sepeli nango parce que akena horizon mususu do abeti banze mususu donc esalinga bien abeti banze moneti surtout nzembo na sepeli nango DJ on est en boîte DJ waki vekele butu wazevekele moi ah de loko wana viake félicitations ah quand même hein yo moko wana banze mono na mutu mozo quand même temps yoro bloqué nazo yo kango parce que bona okena bango boendeni na fona kena bango boye baba ba maele tout ça tena oyiba bango tena otala place ni bango baza ponga na boussole na otala place ni bango bakomi ponga na kende boye omoni via beti babiloko wana abeti babiloko wana skonga fona kende lisusu atala place ni bango bakomi tenga na ya ponga na yasko Amalia mon amour moi je t'aime à la folie j'aimerais rester toujours près de toi Amalia donc na boyemba bilo mo ne ya libanda donc boussole ndengam nana ah merci beaucoup donc non signaler bino Kalaming te tozwa clip moko ya kitoko o to sali de Anna Bill Clinton merci na ndengo sala choix biso toza ba figurante ah kitoko donc ezaka na kati album ya ezaka na kati album donc voilà Kalaming te bozongo mais monseigneur Tokyo Tiko boité Tokyo Kamona boité on a besoin que ya oyema parce que tu bibi l'animateur mais na chant na lobi ba Claudine Lonzoka et na nzembo mo po yembela vie Willy Musheni o sala clip teza maman na chant je sais pas ce bon touchez-moi encore esiko simba kinga nayoki mokusa papa bandela lisusu kuro yo ya kolinganga ezosalanga bien elengi na nzoto kelasi ya bolingo pe ezalaka te classe oyekoli musheni omonde lo banimatere bakoma azobwaka bakrime akompe na susi asala nini ayemba aomona kesuka animation osimba te me bayebi ke Bill Clinton moto asaka diske asali mpe na baclaudine lonzoka esimba yango mpe bango mpe bakoma na susi wana mpe aosala mpe diske esimba mpe ayemba mpe na kati me yango moto olobake mame voici mame mame voici mame yoyoyo allez comptez voici un oh non voici deux allez comptez voici trois allez, voici 4. Allez, voici 5. En Afrique, c'est moi qui fais la loi. Olingi babengo mokolo, mais pourquoi yoko la gâté? Okozala bongo. Olingi babengo leader, mais pourquoi yo lomba gâté? Okozala bongo. Olingi babenga yon foma, mais pourquoi yo kaba gâté? Okozala bongo. Beta musique kala, mais pourquoi yoko la gâté? Okozala bongo. Mais à 5 doigts, mais oyo eko la gâté. Donc, mon écrit wana za conseil. Yaba mususu donc alingo kolate Big Clinton on a pas compte à rendre na ba compte à rendre tenga na pesa ka conseil en général ezate nga na ibisa déjà nga na adversaire nga na Congo na mona ka ete bango tu na mona bango ba camarade nga ba minanga mais soko bo tianga ke moko to za na adversaire oyoka mawa oyoka mawa mama nanga na okosote parce que nga na bête de scène oyoka pena mawa donc Lukashenko yeyo donc na mona ka bango baza ba mi to zala na biso bien to yoka na bien mais soko lobi komisa moko za la adversaire nanga ah mama nanga mais olukeli problème
Ponga na se métamorphosaka. Pona ko yabo na bimi ndenge musu na bimi bo na changer ndenge musu pe na yakata biloko donc ya banenga. Yo mo ka edenda saba simbango. Kola malaleze, jine malaleze. Gondo malaleze, meliputa na facilité. Edendaka sabasimango, sabasimango. Edendaka sabasimango, sabasimango. Edendaka sabasimango, sabasimango. Edendaka sabasimango, sabasimango. Ma chérie ma forsaka, ma forsaka te. Ma chérie ma forsaka, ma forsaka te. Mon codi a forsaka. Soki bayaya bamoni basheri baleki bakei komela nini zododo agene bizomba engika na epu eloko mbulo oyo edendaka sabasimango sabasimango edendaka sabasimango mokonzi omoni eloko oyo yango nde motu eza kaka donc eza kaka lokola na vitesse oyo eza automatique donc nde nake na vitesse oyo bakanisa te na orekile donc na koti automatique ekotaka yango moko po ndenge na koti déjà bongo bakeba biloko mosu ezoya po kotidila moto ezoya après oyo kotidila ezoya mais bien que toi tu es producteur na yo parce que tout le monde là pas kitoko belle voiture mam nyonso nani aza sima na yo omoni producteur oyo ayaki kobetisa bayusufa awa boma ye musique ye nde moto aza producteur na nga ya album oyo komone général Philo moto aprodisaka ba K Black moto aprodisaka ba hero po tosali pe featuring mona hero ah ouais tosali featuring mona hero le coq bozo yo kango kala mingi te yes oh yes babenga ngo yes la danse de nini Ekimi et voilà qui est de moto c'est quand théâtre yo Balbi Simanzete Simbe bende Ponzete ko umela te ekopola nango bayembela mokili bayembela banzele babosana ko yembele sika bauta dans ces dipara on a faux dipara danger dipara dans ces dipara mama bonheur dans ces dipara Nolitambo les sages. Mais par rapport à business tout ça là. Karine, ça va? Ça va bien. Nolitambo les sages. Je crois que yo ba ke ngana kenda poto te. Ta mutu to kutana na poto. Oh. Noli. Yo to za nice. Ah. Moi c'est quoi yo comment bomba makambo bonde. Mais musique ebeta sous na poto te. So to ke poto ça moi business. Moi ba soirée. Parce que bandi maope monseigneur danger ah va que voir dans souka yango ouais monseigneur yaza alikuwa moi bébé mobu Karine Mokonzi donc la pesi ba tout moto bazona ndapso na palais donc il y en a fraîchement des États-Unis si donc la Paul Gamoto na tembe merci beaucoup pour l'opportunité baba okimaki suste ngana za un bon musicien quand même bon musicien on a ebi c'est na yebi na vision linga le kimi anglais koti trop moi anglais koti bon faut moi kali moi ba biloko na ndeza faut moi tout moi ni anglais bon ma nga kuna you don't speak English oh smart a little voilà merci beaucoup Arnaqué donc je crois que to yambo dimanche ezo ya poto ki masimangonga donc merci beaucoup moi deux personnes à ma part premièrement d'abord on a yemoko la Paul Gamoto na tembe donc na bon séjour na Paris place Azali to outil de to taki États-Unis to zoya donc to komaki déjà donc semaine to kutana na répétition na comme d'habitude na pesi mbote na yemoko Pito Lukaya en direct de Kampala na bosani TV na ngama kaboya merci il y a un patron avant l'âge quoi. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Arnaqué te libérer. Dimanche prochain. Si Tozala, merci beaucoup Nadadi Mola et donc Noli Tambouin. Donc merci Nabatnian Soubaki na Shark Club hier pour le concert de Maître Gims. Vraiment exclusivité Zaki RTGA. Donc voilà, merci surtout à votre autorité Nyoso. Madame Christelle, Madame du cœur, donc Madame Stéphanie, à notre directeur Trontochi Tengue, Batu Nyoso vraiment, c'est que Maître Gimsa Zala. C'est un projet Banda Kala. Les lots enfin c'est réalisé. Donc voilà, merci Nolita Boulessage.
Tolobela Maître Gims. Maître Gims m'a fait plaisir aujourd'hui. N'a accompagné en Afrique parce que ça projet au Kala. Merci à Maître Gims, à sa famille, Papa Juna, Maman Angèle Fass, à toute la grande équipe, Warawi, Warano. Ndeka Tozaboe, mardi, Lelo Tozonga. Mais, Batéa TG va essayer de retirer à moi 2 jours. Mais quand c'est Simba, oui, c'est votre 2 jours. C'est Simba mardi, on a la zongi. Merci Karim Mokonzi, bon boulot. Et Lukancheko. Danger. La poto, il faut que tu aies moi trace. Ça ne pas bien. Et puis, il y a featuring. Dès Karine Albaï, le français, ndé yango to monde la onde nango parce que featuring faut que na ba grand yango so kozaka na moi 2 jours mais to moni c'est comme bena bino nde bobanga na non monseigneur 2 jours de sol inga mettre on a mettre Gims Kalelo moni yo kaka te menga siko na masolo mo après awa le canché merci beaucoup même mettre Gims quand même na sepeli kitoko trop Babi Shark Club et Sandy pour la première fois et Sandy c'est bon mettre Gims en tout cas na sepeli quoi dans ça qui déjà na père na libanda to sola qui vient nga juna janana to kozai kitoko mais les fans na to kuta na to développer. Voilà, merci beaucoup Nabi qui s'appelle ça ban na monde entier na moni ban na monde entier ba benga ki baleli et voilà to promettais notre zana monseigneur dangoyeyo ba bon anniversaire d'avance na fiancé na Saint-Maître depuis Paris oh fêter la 4 semaines oyo et surtout qu'il y a une belle famille Mobimba et monseigneur dango en tout cas merci toi qui n'es pas yambolelo kitoko trop rappel nazo remercier bino surtout RTGA na batutu. Monseigneur Olingano Kolianini, plat préféré nous batu binatuna oswenazi. Tengasko na muluba nazaki mutu ya bakaleji. Mais c'est tellement na bala na nenga systématique na changea systématique. Donc na comment bata makemba, na comment bata le pongolo jesse, na comment do na landa siko nenge le boko ya moi par rapport à pour moi la santé vanda rapina donc na nenga systématique par rapport à mère. Donc na zaka mutu bani mais c'est un peu d'image au mona kaleji zongi na nenga système. Mais na bossa na te na bossanité na bossa mais biso tout oraka na kata kasai si biso tout na bala libanda ah donc c'est un peu moment pondo zanga mungwa comme d'hab te zanga mungwa te ezanga mungwa AVC to remercier batu tout ba soutenir biso en commençant distraction non monseigneur musique ya boulot na o distraction nanga d'abord liboso na yebaka bale makasi na tika ponga na beta ka bale fort mais c'est que distraction nanga pena lokuta mabe ekomaka bana nanga bana nanga nde distraction nanga soki na moni believer keboye bilnata keboye bilson azo seka donc wana nde pena distraction leki ba Nintendo leki ba distraction nanga za bana nanga voilà toko yeba couleur préférée na couleur préférée nanga bon ils sont noirs parce que noir et balana na tout noir et balana na tout mettre beau sanate que batutu bazali au basouté na rabiso en commençant par Boss Ibra Boss Ibra yende 2 fois goûté mettre beau sanate maître Kazi monseigneur non tike lo plateau non tike lo pour au sel biso mo lo mo pour côté si ba mabanga non un grand merci na yo kana vanda kinanga mama ye kokota nini yango Kotidila Zoya. Merci beaucoup Toza Kotidila. Un grand merci d'avoir tenu à ça. Def Jello. C'était un beau. Ah Def Jello. Ça la Karine et l'homme pour comprendre que Def Jello. Pour nous Karine a le barapi batu na ba ondre bazara na masolo. Ngana zala kana ba junior ma yote le boss Jeff wana ko lega kutu. Def Jello. Ah Karine. Ah. Nazaka na ba junior kabananga okosha ya shimendi. Chiko monokaka 2 fois kutu en direct de Bakin. Merci beaucoup pour comprendre que tous en direct à Isalaka, Bena Léopard de la Sabnza, mais bon, comme son attention. Schengen, bonjour et bon dimanche. Bon dimanche à toi, Karim Mokonzi là-bas. Félicitations pour la Monique Chagri, mais ça a slim ma blessée en fait. Merci. Pour y slim ma blessée, il n'y a pas si faut ça me slim, mais bien. Ah, par rapport à l'actualité, par rapport à mode quoi. Les modes que qui message, je me mets absolument. Vraiment, message, clip Yangoana, là sur Bana Congo, Bana monde entier. Bazila qui va mon savoir-faire et artiste clip yango wana na sina pesi bango yango ba savourer na embeli le PDG et le papa social et puis je tiens à signaler que na sisi déjà World Music parce que ngape na sali maxi single za na 4 titres ya World Music na betika World Music donc message là qui est important yango wana et puis pour aussi ça na remercier yo na remercier Théo Bilele Mokonzi ya Bilamba singa Bilamba
et puis na pesi mote na la plus belle fille de la capitale. Merci beaucoup. Natacha Mboyo azolanda. Voilà, merci beaucoup. Donc abonné na bika et c'est ici Pauline Bongo kitoko peta ipenyo so c'est ici parce que mon conduit Rodrigue quand tout fait na santé générale à Kafle comme vrai wata. Na dena léopard de la sabat bo défendre mambo bilamba. So na ici no léopard et ça mon bondi maraté. Ça fait comme jamais, jamais. Ça fait comme jamais. Nous le chanter. Karine Mokondi. Toi tu t'engues. Bon c'est alors, Bino Boloba qui on mettre Kim, ça soit Kim presse de Lausanne. Na clip à bêta ma bé. Adoptez-moi non. Adoptez. Enfin adopté. Là c'est la griffe. Là c'est Karine griffe. Là Karine. 4 lettres, Zara. Ah bon ça été moi. Yango na mama. On est sa père. On est sa père. On devient pas sa père. Oh, c'est quoi elle a dit où Estonie il y a voilà, mais en tout cas, je suis trop fière de vous. Félicitations pour la boulot. Pour moi, on a là qui na hôtel du fleuve na mon indenge boyindi c'est liban. Mon ami commettre. Voilà ça qui va entraînement. Laissez passer. Un message. Vous avez dit on a ça dans chat. Par rapport à mettre Kim Salon la lunette, tu étais combien de niveau? On appelle la na bilo quoi. Il y a la lunette, tu étais. Comme na mikolo. T'es au cocaté. Tu na petit ben petit mouko. Ah. Bana kini bana braza, lobe aki méga concert. Et inda ki mabe na chaque club. Featuring na mettre Kim. Abouaki sumenga na bouaki. Gilet. Combat cage na ela ke senti. So beti ngo botoli senti. Heureusement yo beti maître. Combat bataille. Combat bataille. Maintenant, on a moins extrait, il y a image pour Noli Tambou. Noli Tambou, comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça se Papa Bagim, Soukelala. Soukelala. Papa Bagim, Soukelala. Soukelala. Papa Janana. Tokomo Benge, ma Bogo Boss. Oh. Papa Janana. Yaya benga Papa Janana mais bébé Gucci. Eza jip là ta côté la santé. Karine Mokondi na biso maramango ne yango. Quand on était colonisé par la Belgique, on était habillé comme ça. L'homme qui a vendu la maison de ses parents à cause des habits, c'est moi. Mes parents ils sont devenus des locataires. Ils ont retourné au village à cause de ça. Merci beaucoup, maman Wivine Moleka. S'il te plaît, Mouzé Kinzingu. Malheureusement, ton qui m'a si mangonga. Tocha image, tout le monde a l'obinde et tout sepe là qui. Et to yambabino dimanche pour la sabadri. Non, l'Itambu, Ayabi Makamboyo. Papa chéri, je vais bien. Merci. C'est my foudre dans Auto, il est là. Un grand merci Nabino Sobolandanga depuis partout, dans le monde entier. Merci pour notre message Nabino. Un grand merci Nabino. Donc, bonjour et bon dimanche. Ouais, bonjour, bon dimanche. Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi la baronne. Bon dimanche. Bon dimanche. Na patron Nangaï, na président Nangaï, Robinho Mondibou, le grand Manitou. L'homme qui manie tout, l'homme à la peau blanche, mais au sang noir, mais c'est les prophètes. Karine Mokonzi, Moninga Matia Mabouza, Aigle, l'homme, Taotia Moulungue, na TV, Batou, tout va se là. Tiba Mon a porté par la Robinho Mondibou, ça a rapport. Orchestre, même ce chiffre 9, et ça, orchestre, oh, ils ont mené, orchestre et tout. Oh, il y a solo à Saranate, Karine Mokonzi, pour preuve. Mes félicitations pour Babisubiso, c'est comme quand Tchabo. Tchabo, on a depuis le Tchabo, on a ayo, Tchabo. Donc, on a vegi ou menga, bachibile, il est, on a tout Tchabo, preuve année. Année passée, tu as dit album de Marxi Single, le chiffre 9. Naba o babimisi album année auto beta ko le kabango. Parce que tu as préparé album le noir et blanc. Au moni Robinho Mundi bunan abimisa album te auto bimisa rale za ba Marxi Single. Parce que tu as bimisa album noir et blanc, on miko to yekana ba noir blanc. Le noir et blanc les en 6 titres, les en blanc 6 titres, les en noir. Chance n'a pas noir blanc montre noir. Et ça les bien ma moi ça n'a la blanc. Ouais. Karine Mokonzi la baronne, en tout cas, yo ebika kabiso to ça orchestre to utaki ko kanga ba kermesse na Congo central, ndeto beta tour de commune, siko to bani tour de province. Tour de province wana siko to so kende bongo Katanga.
dans la province ya Lubumbashi batoto wa Katanga donc Robinho Mundibu azoya wana balobaka Kiswahili bakoko wa Katanga batoto wa Katanga Robinho Mundibu eko nakuya Robinho Mundibu mumu yambe après wana batoto wa Kisangani kozonga na biso président fois que Argentine Azana invité en Argentine, on a même quelques musiciens. Voilà, merci beaucoup parce que dans mon studio, merci beaucoup. Bonjour et bon dimanche, mon confrère en fait, hein, parce que mon ami est comédien. La baronne, ok. Quand on est au Baki, bonjour, Ils ont les gars. On a honneur et ça aura plaisir à toi. Actualité, ça va que non, nous avons une fiche net au soleil, nous avons les Oloba. Lobby le 18 c'est déjà dans un aéroport pour nous kende na moga ya d'idées sombo. On voyage trop hein. On voyage trop comment ça mais le milliardaire africain sur la nanga d'idées sombo petit déjà c'est pas paquet. Te d'idées sombo na nyongo nanga. Boss. Eh voilà prêtre. Boss. Non. Na moni na lobela on kaka ponze na. Ashumani. On na WhatsApp boss ele ka bientôt. Patron. Até marambuto angé lobby, c'est-à-dire ba fanatique tout balingara briefi ba sepelera na ngai. Na makasi ya d'idées sombo petit Jésus milliardaire nazoya Afrique du Sud wana précisément na Johannesburg na Yoville na place Yozala wana po yo kendango déjà quoi. Nazoya wana pour nous sepesa ba. Beaucoup na pe okuta ba Jimmy Belau. Okuta ba li passa ba mbo. Do ya kabela ba tu afo boaka ino mbo keta kabito. Yeso ko talemi so mabe asombi lupango na bino maiki mombito grand prêtre li passa ba mbo na Jobour et puis merci encore na vena ngai JP Massamba merci na to kanisa tout et puis docteur Songaba onde boyambanga merci et puis na pasteur na biso apôtre Charlie Moubiala merci encore ya Jojo Moulex merci et puis na Jenny Okasala charmante merci encore donc juste information là qui on a parce que moni Moussa Dosala oh c'est réellement au monde ba pano mati partout pour na Moussa Dosala oh Moussa la bata maboke mais so tali muta maboko tali briefer la mais tali kanto mon cassé oh ya ba benela mon cassé ba mona ndeza verni ya ndengela donc quand on œuvre d'art mon jumeau et makamnazolo ba oh na des mata yebi et puis c'est na Claudine Asemila et puis Manitou et Mani Nicolas Bambote na bino donc lobby ils ont confirmé nazo kende mena makasi ya Didé Shombo américain ba comédie bazakuna ba maître Bijungu ba champion Kojo bandeko tout ba congolais information ngana félicitations pour l'ox non à sentir que c'est original et kende mananga ouais ça régime Makemba soko lingola lituma kagayo et puis na bossa nité massa na ngai artiste munene pe mboka oyo asimba ba faire awa kiodo ya yebi merci beaucoup briefing mais reconnaissant toujours na mamba lo somo parce que ils en a battu belé soki lelo do s'envoler azo kinda osala makambo yo ba bosani sisa soki lelo briefing azaboyi on azali parce que maman Balosomba Bibi Senga. Merci beaucoup. Merci maman Balosombo. Bonjour et bon dimanche. Bonjour, bon dimanche na batuto ba Hollande biso. Midi ngo yo l'alimentaire. Na to beta featuring na Gezma wete bombanda. Les bombes na mboka mais na minute on a fait na ngaba to mbimba. To tika bon to ya ki déjà. To ça on a fait bien le bel to ça on a chaque vendredi na top na Ombel. Mais na food market na quartier. Batuto balinga ba moretu ya bonne musique to kutana wana venanga Olivada na palais na minute ya sepeli na ebité fona boire ba comprendre on a ali il faut boire par rapport à respect argent no latina king polo onde to sopeli argent boy koleka c'est pas disque kalaté na minute bo na pima ezo tuanga bima eza bima ezo talanga bima mogoti eza bima esengi vandila terra chamu pepe eza bima obedi ami ya vraiment eza bima tigalanga bena be mangaye eza bima tigalanga bena vanda nzambe eza bima voilà eza bima donc na biga na parler masalanga jusqu'à Kadhafi mais chaque maki que tu n'as Nzagi venanga je détakataka lindala la nchango merci beaucoup Tokabwana bonjour et bon dimanche bonjour Karim Mokonzi balobi avana banda me condoléances na Didier Lacoste pangi maifudo euti okufela mama tozan cœur yebiso nyonso na monde artiste veut dire que masule zara ya agence Kamfufu business Karim Mokonzi banda na banda makambo ya management na zokokisa dans 20 ans de carrière na le 19 décembre Pourquoi comme ngana yoka 20 ans de carrière 20 ans de carrière en management si on a 20 ans de carrière yo moza âge ni pour non mon 17 ans jusqu'au merci pour nous répondre yo grand frère nanga 33 chitengi wana grand frère nanga ya ve tu as venu moi qu'on a venu Kimbondo ayebi kokola nanga donc veut dire que ngana za na 40 ans donc to fêter
40 ans d'âge. Mon âge anniversaire le 3 septembre au fêtaki. Il y a une émission na yo. Veut dire que une année anniversaire yo 40 ans. 40 ans. Akosanga boite chef. Une année émission na yo, on a 20 ans de carrière, 40 ans d'âge. Donc il y a 38 ans ngayebi ya na bandal kimbondo. Na yebi ba petit ndenge bazokola. Dans 20 ans de carrière, vous savez que vous avez boule natin dans un 17 ans. Karine Mokonzi, oh prêtre. Nicolas Pierre a sac. Moi $100 pour l'anniversaire. Nicolas Pierre sac. Ah, moi, quand tu as platé ça, oh là là, TPC ça gare central. Il y a eu ça. Des gars. 40 ans d'âge. Karine Mokonzi, 40 ans d'âge. Miaka na sala marambu ya danger. Ah. Et ça, là, on plaisir na cadeau. Mais obi, man, obi pour les bandes RTG. Les gars, $100 passe na bombe l'autre la paix. Pesa yango Karine Mokonzi. Pesa yango 40 ans d'âge. Ja usara. Ouais, comme le kuna. Ngati. Donc merci na $100. Merci. Balobi nazoko kusasiko 20 ans de carrière na ngai. Balobi e bandeli ya makambu na ngai na banda makamuta munzoko ko ya Karine Mokonzi wenge panzana. Tutu kaluja genda bien moto. Veut dire que ngai Joy Dag de Bogar de ma campagne de Bundes. Tu kotisa Bill Clinton na maison mère. Je veux dire empereur au Bill Clinton. La Moussa Wenge. Merci beaucoup. Donc après on a ba brigade marambe belé veut dire pour nous pesa ba mbote tetiko ba Paris. Poliki ba animateur ko bwaka. Te ngasiko coach na ngia to ba animateur. Ba Francis Wanzaya ba yebi ba pigas. Siko ndengo ko kisa 40 bwaka te lo animateur mo crime e sepelisa ko kaka. Wana animateur te me crime o lingaka. Bon crime na linga ezamingi. Oh brigade sa ba fula ngai. Voilà. Ezo salanga nde mawe ezo pesanga nde méchant empereur ça fait quand fufu na linga kango na lula yango ezala kagu ona libanga na ngai ba vandisa yo félicitations merci tomona dimanche on a bonjour et bon dimanche. Bon dimanche. You know Bani. Bon séjour na Kinshasa. Si. Yo parce que vous avez sauté dimanche pour Zokende. Or que yo fa ko zano na Kini to vandi ici par rapport à Singa, ba marque house na banda ko ba juger. Malheureusement que Moussala Bengao. Ouais. Président du cas il fallait que tu as solo là. Karine Mokonzi baza la pena na makambo na ba ningi sko ya est non. Te est toya parce que ta gare centrale RTG Mukil Mobimba est toya voilà message nous même sur les lots. Message zaka que non album nanga bakalate zobima. Voici le temps. Pourquoi titre wana? Voici le temps de faire la bonne musique, voici le temps d'aller donc de progresser, de parler de positivité quoi. Voici le temps. Voici le temps ya kusa makambo bien. Donc positivité na makambo na yoka. Voilà, est-ce que Tokyo kamo extrêmement capé là? Pasas na zele yoza danger yonde veso sangela ngaye mosika nona kokokate soki ezalaka te élection ndololeka na 100% Karine Mokonzi ngai ondireka beta non bokende ni nyanga na okunzo mba kwa faire te na ndo kwa wata loko na koselio j'entends mon c'est après bimasco qui na cosité o que c'est l'absolument extrait ya fait rigola et l'eau moka ya fait rigola o yo yebi bon neka ezaka on marche quand neza te yanzelo ya ba mikolo baza déjà ba leka qu'il faut reconnaître que yasangaki nga bolingo napesaki ye ntango motema ekomi ba problème nazokufa wa liwa mai to ya moto te liwa ya mandoki to ya mbeli to ya masasi te moto bominga se polo nalingaki mingi donc c'est qui sangataya sakapi melingai mosunila sangata mukua mama mono amoke no o ataso nini wana vie ba vie ba yaya ba papa kutu non quand même félicitations mais bon ce héros on peut succès au reconnaître bon et ça bien pour dire bazara na rajouter so bango pe balanda ba vie balanda ba déclaration na bango te na zawo papa Madilu Koko Madilu te na wana peka ke bi maloko ya Jésus ils ont nyon pardon elle est dimanche na pas masumu voilà bana bunya bana ya Goma batoto ya Bukavu Nkendi Jonathan azoya bakalate album na bine zoya na zoya déjà na ozala
bakote wana oyo boyebi na mboka ya vie nanga Gilles Siana quoi nakoza bakote wana je salue mon gouverneur Abdallah Penembaka passant David Kirikou ndele les jeunes millionnaires talaka pembe na Karine Mokonzi. Voilà, merci. Tuza wana tofungolaka banzela neza. Voilà, occuper sa numéro contact pour na mutunya so na besoin pe ya libanga. Wa. Occuper son na ndenga non vraiment na kolongola tona RDC. Kolongola ni. Obim ana liste. OK, non, il y a pas de problème. Ça va liste notre cabana. Ouais, singa nango. Le président Edi Edikai, le gouverneur Abdallah Penembaka, papa Gilbert Wiolo, il y a maman Joséphine Palata, il y a Patrick Wiolo, grand frère propre que je salue en passant. Les jeunes millionnaires Ndele, numéro Yangoyo, Bazana pour ça numéro, plus 243 89 52 52 908. Merci beaucoup, désolé, toi qui m'a si. Mabanga na Mukamba donc il y a Natacha Lutanga que je salue en passant. Merci, non, ok, maintenant, ça la laisse. Nabi que Ezo s'appelle ça Noëlla Madinga Madilove, Henriette Kajinga Mote Maya René Makonde les Jogo, Néné à que le la top sexy, Nabi que oh c'est la bonjour et bon dimanche. Karine Mokondi. Hello Ngakala. Oui, tu n'as ni. Et ça y a un sentiment trop na geste. Batala eko bobo tolembongo wana. C'est la première fois. Na mona bena ki na plateau bena $100. Ma sope $100. Obi ki ngape dimanche wana na provoquer anniversaire moi qui dit baka. Ah, te ko sa bongo. Na oyena ngo po ngami na zo ça. Mona ke ya zisamboy pour tout ça na plateau. Ce ka dimanche so ili banda. Ningala ndele malem dans le calme mais akena mtena bi kazawana. Merci beaucoup. Message ni Elvis. Nalike masana Fabrice Bedi ingénieur Kalouj, masana comédien et puis Karine Kibilu, bazuta langai, masana Junior Mayaka. Imbattable Junior Mayaka, bazuta langa na mincho. Programme ezaka ki batutu balinga shisho kulinga ngadi ngadios. Mouvement eza marche. Mais félicitations quand même bois fidèle. Ouais, tu photos à malgré via Kenda. Ta Kenda tazuta ngoi bina mincho ata biso. Ah ouais. Azuta la biso na mincho na ba mère vala nani ba Yolande Bosako bana Londres bazuta biso. Na mincho baza branché et puis na États-Unis kuna masana nani Cherimuya. Message to kabana yo. Message rake batutu balinga ilonga kala lelo naza na bibwa naza na production ba côté wana na bibwa wana lobi na zaki kuna pe lelo suna za wana après yango lobby lundi batu balinga shishu lenge to kuta na répétition na biso place to répétaka na vengi stade na matunge en face à bango SMS to répéta wana et puis qu'est-ce na biso le kaka chaque vendredi à partir de 17h en antenne et puis rediffusion mercredi na 11h. Merci beaucoup les gars kala désolé to okima simangonga bonjour et bon dimanche. Bayo baboyanga na yo tolove bamonte ba stratégie ekabanga na yo bakeko bomba yo na lwanda na kale ba danger kaka pona mona yo te zefie ngoya bolingwe koma troublé po bango ba sepela obinzi momonga na mikolo na olinga makasi meilleur choix ya Dadi Kimberly te ko bandone bandete ngalinga na katikati yomoni bambango vitesse ne ko tambola yango pesina pesa no ebandeli po pona idée zonga tenga na ko yedeo parce que ngani nga musique mingi na katikati na shanga aye mawana ngezangi consolation junior bongongo union européenne ata muto akufela mama Azwakata ma fête c'est pas ma femme sage maman donc vu aussi tout le monde a de la sorte à la bosse cimento a ebike marambo yango mona ye na polo héritier watanabe donc bako landela ba dossier na komi donc tant que mission na lela mingi na Congo ye wana yango moni na marambo ngamo na osalisa Junior Massaro, est-ce que vous avez makambo tant aux okumba mon continent ça okumba malembe so aux okumba wata Junior Massaro yo mo soda bana limité ba pesi makambo mon chef Charlie Rubenga azolanda azomona ndi na soutenaka wata na ngai na le tellement trop po ngai mba kai à part ina mba mutu musute na miso so tseka télécommande na yembi lisusu continue ce qu'on molinga bon moi na pasi na nzima ba DDD ba tout en noir ezali to ki yango mingi wana pe nostalgie ko kanoto katanise ke fo trop de CD yango moni na kina bango siko na trésor pour tout yango moni na kina santé kana makolo mekukonda na transport makila poto jili kitima eke na mai merci to kabana ba dédicace na nga na pesi
Hakim les Aïrois, na pesi bana limité tout non bambote tout na bapane bino nyonso boze belé na pesi bino tout bambote kitoko. Merci beaucoup. Nabi que et c'est ici la team moi ta mobimbe puis ba bon séjour na Kinshasa na arnaqué R Kelly oh kalaming pété bon mon le Kanagar sans tant dans l'itama par rapport à Atlanta. Oh akokima banda par nako banda musique nzambo moni Atlanta ozongi yo bongo. Bazonga ka par rapport au boka ngunda pété. Bonjour et bon dimanche. Merci Karine Mokonzi, bonjour. Petit Sai. Sir. Lelo yo solo bani. Donc ming eloko na holo bakaka. Na kina image ma image yango lelo penza mo. Eboleka. Meleka kaka. Oh, na bia eleka nango kaka. Yo adios te. Adios. Te eleka. Eleka na nenga bien. Ya fomo na ndeko na nga utimboka. Utimboka wabikande bauta babandu na bango endezalaka yako koma ndeko nanga komika na victoire oke na victoire mo ibe tonda mutu azoiba mutu fatu nanga mutu aibi nini aiba mutu butwa pantalon moibi tika bongo ko moibi mingi waza posa petit sai plus 243 89 72 74 658 89 72 74 658. Merci beaucoup. La sanité maître Junior Fundu charge Yabaka Yao et puis maître Merlin Zama Mercedes. Merci beaucoup. Bonjour et bon dimanche. Bonjour Karine. Voilà la monio Elibiso déjà par rapport à Manzaka. Non mais Bandano déjà ça à l'aise. Voilà message je me mets Elibiso de l'eau. Bon là il m'en a moqué Karine. D'accord. Chérie nangolinga kanini bébé nangolinga kanini bébé memanga na vitesse moi des freins à glisser mati sanga l'étage n'escalier na koko mame pima na sengi maye kana bandaka vocal moko za somme fort chérie au sala dans sa moto chérie maman osala dansa moto chez maman bavoisin balobaki nanga moto chez utana kasai bambupa lobaki nanga moto chez utana bali. Merci beaucoup, félicitations. yango na Karine je me présente R9 Mouang Trésor, artiste, musicien, chanteur, compositeur, quelquefois interprétateur. Donc message dans un ezage azo préparé maxi single qui est intitulé Extraverti. Na kati ya borona donc je me permets de me relâcher un tout petit peu parce que je suis un artiste qui évolue dans des styles différents. Mararumba gotukolobate R&B na betara ba style musu salibana libana parce que barumba ngoko yemba on dirait ba comment yemba mingi kaka ya lobi ko interpréter ka barumba kala mais or qu'elle est ça la peut bien interpréter les bisata barumba ba vieux redi moi ba nostalgie pour la nostalgie problème maintenant on a na banini na eza na ngo problème ça te barumba beli na ko beta artiste a ce peu par exemple proposer bisouiser beli ta frappé na ma peu bleu rafa na ro OK il y a pas de problème. Adapté femme au boulot péché t'as pas une maman là. Ah t'as fait rigoler. Yo ça non l'aise au cas yo moni à l'aise a fait rigoler donc peut-être faire. Na émission yango ye. Sewe tona kanga motema e kajude koloro komisanga ikizenge soki asimbinga nalengaka netini na ye mokongo na ye komba diemboyonga na diembelaka libumu na ye soki naleleli yango bandoto ebele Karine Mokonzi la barone sewe tona kanga motema tango na bandaka e. Félicitations hein. Et quoi interpréter faire rigoler à peut-être dans Tokabani non déjà merci. Deux personnes Tokabani. Ouais, on appelle si bamote na son excellence le gouverneur de la vice-province de l'Ituri, Jefferson Abdallah Penembara, namoni Rose Ndezi, namoni Fanny Ndezi, namoni Nina, merci. Isaac Bouong et puis na pona numéro à contact pour sanaté. Il y en a accompagné na numéro Lobaka. C'est le plus 243 082 141 0363, je répète. Merci beaucoup. Et on a dans ma tête, mais pour le président qui est déjà président des IMBC. Oh, les lots, pourquoi absolument.
d'amour. Touch play. Eh, papa d'amour. La gare centrale. Enfin. Après, il a bon senti qu'à Tchatché, ouais, bien, Tchatché côté na plateau. Si le président Zana va te vendre, net yo ko late comme il a un problème, on a pas kanda, ba tout yo late rapport na bilamba no mo late kaka. Non, ba benga toujours mais c'est propre, na message toujours la propre. Mon nom za boy. Très propre. Tu yanga bina yiki pour na banga na. So talba master na très propre qui toko trop quoi. Et puis na so mona équipe pour la directeur na so ba tout le monde. Pour na la tigri, on a ben la taka ba argent pour na la ta doré le président qui na libanda. Pour yo chat déjà na moni doré pas non. Non mais félicitations. Merci beaucoup. Pour la qualité surtout il y a ba clip. Merci. Et là que ça fait que linga musana yo. Comment on a que des imboués, mais malgré linga musala on dirait aux arabes absents peu mingi trop d'absence des imboués c'est ba voyage ba nini mais tout le monde a que des imboués c'est alingi musala on dépenser trop pour na ba clip et puis on a ba musicien oh yo foudra en tout cas ba mouvement foudra ba musicien et mingi te photo ba no compter parce que moi hein lo yenge na lo coûter comme kota trop pour nga za mko lo pia ba ba salaire na rep no mo na ya na kasavu bunoye be sute na mo ba enveloppe pa menga ah au quartier la tête est beau. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà, président Vanda Skopoto Soula. Vanda, on a quitté un mwende pour quitter un peu qu'on vanda. Mais le cause d'un musicien, on a évité de s'immerser ici. Bon, on a vendu un solo là. Tous on a moins rumba, moins douceur. C'est bon, tout que soit. Voilà, et c'est pour ça que on a d'habitude depuis le monde entier. Et na junior kabana a oko chamoté ma chemin dur, on a vu que c'est là mon boss junior m'a été boss na kata na cherché 0 km et dynamique au CP là. Mon président Daniel Massaro, les étoiles n'a vu que c'est là. Donc c'est bon. Yo bétaté. Et c'est ma mère. Mais alors il fait bima en plateau. Compagnateur est malade, mère. Ah d'accord, ok. C'est bon? Il faut moi banga moi. N'oublie pas ça. Mais moi père, n'oublie pas ça. Fous-moi banga moyo, ton absence. Je suis vraiment perdu. N'oublie pas ça. Milelo na milelo, n'oublie pas ça. Milelo na milelo ya fokito. Papa sina ngai ponini esila kate. Ne wakomisa ngai nzoka, ne kole ya susi. Ne wakomisa ngai nzoka. Na fakita ba pense talistenga kakaka na bimakale premier bapesa ngalomea na boni bapesa ngaibu se como kito dia bebeku lilo mokoka mwana tika babona jesi makoni baraba bokamwa papa d'amour na komila ngala kola mota tele mila gaite tute kasa kupite kela mfute marite banzu na zombi ba kaka na zo silanga ya na zo double pas ça. Et pour vous, la tanga basambela ngodengo. Nendine. La tanga basambela ngomutambwe. Wadi matola dina butu malamu na tango be compensation. Ataya mwakizana yonga ye. Makotinga mayoka. Baba la muna yo mwakizana yonga ye. Makotinga mayoka. Alina katinga yo mwakizana yonga ye. Makotinga mayoka. Kala ilana yo linga kana yoga so ya faria o. Olimwe kwa milokora chombo mondele alobaka na faire d'unité mais changer votre cause à la maison moi biko de bal manela champion venga mwana zayu mate ezane bolingo